Personnalité. Tozokoba toujours na kati ya ntiele na campe mandenge toyebisi bino en tout cas mikolo oyo mboka ezokoba toujours kozala elengi tala kaka toza toujours na batin ya bafete en tout cas babonane na bino nyonso bafete malamu na bino nyonso oyo bolandaka toujours la personnalité tv tozokoba na mosala kitoko kaka nde toyebisaka bino totiaka bangonga na biso mpo na bino mpo totambola ti na ti mpo na kolakisa bino biloko ya kitoko en tout cas na sir bozomona ja environnement et esika moko te ya kocritiquer eza na esika moko te ya kolobaka eza mabe environnement eza kitoko eza vraiment esika oyo bato bazali déjà baplace nyonso tozotambola eza déjà na bato na sur que boza ebele bokota na kati ya la personnalité tv bosala badécouverte ya kitoko elongo na Vinicien Timba femme noire femme africaine na kati toujours ya la personnalité tv pièce contre pièce en tout cas mosala kitoko wana eza toujours environnement na bino oyo bolelaki bozaki na besoin penza bomonaka environnement tozokoba kolakisa bino environnement siko bomoni na telemi eza déjà esika o bazoteka sans plus tarder tozokota déjà pona kobeta masolo penza na bandeko ba commissionnaire car nde na bino na kati la personnalité tv Vinicien femme noire femme africaine pièce contre pièce atambola ye morote azaka toujours accompagné na ba commissionnaire parce que bangonde baye barakobeta masolo kitoko o wapi ndenge penza tobisaka na bino en tout cas mbokelengi Arlette Matoko liswa nzambe mbokezo ba kozalelenga en tout cas mama Sylvie kota obetela biso masolo penza ya lopango na biso soki batie combien et puis bazosuka nango combien madame journaliste kandete oloba omoni lopango ndenge ezali 16 mètres sur 22 ezali na ndako ya 3 chambres salon 4 chambres salon cuisine salle de bain na wesi ya libanda ndenge ozomona boye batie yango combien yango moko lopango bon lopango nyonso ozomona boye na ndako babandi yango 50 000 à débattre 50 000 à discuter bazosuka nango combien bon prix ya suka normalement tolobaka te prix ya suka ezali mosombi na moteki bavandi basali débat ozomona ya biso mosala ezali ke naluki marchandise nde naluki mapango boye tope tolakisi bango basepeli tobengi mokolo lopango bakutani basali débat bango mibale wana bozomona musika ezaki sima ya ndaku ebongo mopanzo eza penza ndaku deja car nde bomoni eza ndaku oyo bazoteka mama Sylvie yebisa biso ndaku eza na problème te ndaku eza na problème te prévane bao baza na kati bazali ba locataire bon ba locataire est-ce que toki koyeba so bafutaka pe combien na ndako bon bafutaka $150 par mois baza bango moko bazali bango moko mama Sylvie lakisa biso esika lopango ebandi et puis esika lopango esuki tomoni lopango ebandi déjà kuna wana ezali na sima mama Sylvie ya kaka déjà oui wana ezali ba toilette oyo ezali libanda en tout cas mama Sylvie azotambola mpona kolakisa bino esika lopango esuki tina kwa wana esika tie parasol tomoni wana esika lopango esuki après Maman Sylvie a continué na biso lisusu. Continue. Wana Alex Sabino ba kilométrage na bino ya lopango boye bandeka bolingaka koyeba penza ti esika mama Sylvie a telemi eza esika lopango na biso esali nini esuki ekeiti na miro wana kuna obomoni na clôture wana bozomona na musika eza esika lopango penza na biso esukeli na buke bozala jamais déçu na biloko boye kande babi ezosenga likambo ya mukolo lopango na mosombi babeta masolo penza mama Sylvie yara lisusu bomoni déjà mitokeza na kati ya lopango en tout cas c'est que koto yo marambo etali nzela en tout cas eza kitoko makasi mama Sylvie
tolini ne koki kopesa penza na bandeko balanza la personnalité TV o baza libanda ya mboka bazomona biloko esengo na ngai ezali ya kienge bazomona boye il faut kotonga na mboka na yo kolala pongi te po tozali mboka bapaya me mboka na yo nde RDC biloko aboye tango bozomona boye kolala pongi te tinda délégation toye tosali ba formalité nyonso ozwi lopango no sombi lopango lobi ekobemisela ka lisusu mbongo koleka mbongo oyo sombeli nango conseil na kopesa bango kaka yango wana en tout cas wanezaki tolia mama Sylvie ngana kobaka kobenga bino femme noire femme africaine pièce contre pièce Vinicien Timba nazo kobaka kobenga bino batu bozali banda mboka en tout cas boya ebele tozozela bino na kati ya Kinshasa maboko ya kufungwa toujours toza na kati ya campem penza awa toza ja na sima ndako na biso en tout cas lelo tobito bandana na sima to bito bandana na sima to lakisa bino oyo nyoso bozomona eza sima ndako na sur bomoni environnement eza déjà kitoko ba voisin ba otonga esika bomoni mama kuna telemi mama commissionnaire mama Liliane ya loba ki penza na parcelle moko ezalaki wana yende mtamemi biso pe lisusu awa esika telemi wana ezesika lopango na biso ebandeli e kosuka tina mir oyo obozomona na sima nango wana penza soki otali malamu eza na makadam donc en tout cas lopango oyo ezali musika te na makadam soko sombi kotoza jamais desi nde tobisaka bino tina ti biso tozokoba kotambola penza mpona kolakisa bino lopango ndenge ezali en tout cas tozotambola wana ezaki sima tokoki mpe kobenga ngo mopandi ya ndako tozocontinue kolakisa bino sika lopango na biso esukeli en tout cas tozotambola tomoni ke na mopandi voisin ici déjà atongi eloko na ye bazotonga déjà bazotonga en tout cas bosala ba découverte kitoko elongo na femme noire mama Sylvie telemi esika wana mpona olakisa esika lopango na biso lisusu esukeli na largeur na yango esika mama Sylvie atelemi esika esukeli ebongo mama continue sikoyo kende kolakisa biso esika lopango na biso na liboso na yango esukeli après tokokoba mpona kocontinue kobeta masolo na bino kande na yebisaka na bino penza mboka ezokoba kozala elengi na kati ya la personnalité TV en tout cas bokota bosala ba découverte so tomoni wana eza ndako ezokende ensemble na lopango oyo bomoni esika mama atelemi na sima nzete wana eza esika lopango na biso esuki mama yaka siko tobeta masolo ndenge ezalaka na kati ya la personnalité TV bandeko na biso bakenda kala bayeba penza bapre ndenge nini tozokendelela koto na kati ya Kinshasa mama nebi ke bamonaki yo déjà pesa no kombo na yo pesi pe na mbote pa bandeko bazolanda. Oui, bonjour bandeko bozolandanga. Vraiment naza courtier immobilier nde bomoni ngala lupango liboso na pesa déjà kombo Sokoteme Liliane. Awa toza sima makadam de première avenue sima makadam. Lupango oyo mutu ateka ye wala pe na makadam sous basement eza propre. Mukolo nango aza mongo. Awateka lupango na ye pona ndenge ye moko toujours ezalaka bongo mutu asomba atekaka. Atie 30 000 à discuter. 30 000 à discuter, excusez pour na kati mwa maloba mama zo suka nango combien. Bo ezali kamuke bino mibale bokuta na bosola ponga na kotia prix wana tokia baluki mais na mwa muke na yoka kida batoto tuko sala bango débat andima ki 25 000. Mama tozoko bobeta masolo to moni ndako eza na sima na biso eza ya combien de chambres? Eza 2 chambres salon. Eza des chambres salon est-ce kokoki koyeba monta pe bafutaka bakoto poto yeba to communiquer na bandeko o bazali banda ndako oyo eza na $50 donc salon yango batika basilisa te siko kuna ninge eza la 3 chambres salon mais lokola salon basilisa te yango nde bafutaka $50. Ok mama lopango na sir eza na problème ata moko te eloko moko te okomona acte de vente ya moto yo signature nanga ya Sokoteme Liliane ezalaki ya frère na biso témoin de Jéhovah
yende atekeli papa o azoteka papa wala témoin je vais mutateki les voisins o bozo mona soki atie téléphone après ndako jaune yende mutateki lupango na o elandi. Maman, ils ont mesuré combien de mètres sur combien? En tout cas, pour la mesure, ils ont mesuré mon qui toko penze en gros c'est la qui a été 30 000 à discuter pour ils ont 16 mètres sur 28. En tout cas, le barakito mingi. Ils ont donné un gars. Maman, le pango ils ont un problème ti. Et l'autre côté, toko qui kokota tene siko problème ils ont po mbongo isira toza ba responsable tozo sana musala o ebongi et puis toza ba courtier immobilier toza ba commissionnaire te ki ko lokota toza reconnu même na l'état. Maman nangai nalza besoin opesa toli mukie et pas banana yo et pas ya bandeko na yo baleki na yo o bakenda pe kala maintenant basombi lopango te misu basombi lopango mais bazo la sko yo toli nini opesa na bango. En tant que maman ya libota na pesi longo na pesi bino longonia na makanisi malamu bozui pona nini na mosakoli 3:1 Bible lobi ke likamla likameza na tangu nango seke bokomi peza na tangu na yango na félicité bino penza ke no eloko bosali peza choix o ebongi po mbongo eza na ngombo me mabele pour la rater ato sali 130 mabele pour la rater et puis ezalaka productif na ko pesa le courage ke ko kanga motema te fungula miso tanga mbongo soba mabele po mutalala ka libanda te ezala nini na yo forme na yo bozi na yo secret ezande lupango na pambo likombo nzambe o ya pesio mayele wana o sale lango en tout cas en tant que maman na pambo le lisusu nzambe nanga pe yova a pambo la bino mbongo wana e ya to sala faire o ya bien o ko sepelisa bino. En tout cas merci vraiment na seki pour la zana kandate pour basikaso mutaza na kandata en tout cas nga na zangelo ko loba mais na bengi bino ka bato bozali banda mboka boki déjà toli ya maman en tout cas koto yo environnement ezaki toko penza toko bako benga bino tozozela bino maboko ko fongwa mayom tolali la pongi lamuka c'est le temps de maman lobby atengel biso kutuna pesi suna verset biblique en tout cas abe chaque chose à son temps likamna likambo ezana ngonga na yango ya yo mtozo lala en tout cas s'abonner na kati la personnalité TV pour komi ngonga ozolo port na kati Kinshasa toza toujours na kati ya campema na commune Ntiele na moni bomo na ba environnement bozomo na ndenge penza batu bazotonga donc toza biso musika te pour na pesa ba commentaire ebele toza kana en face ya lopango oyo bomoni na kota kiwana eza na couleur ya bleu ndakunango tobi awa penza soko pusani kara mukie omoni makadam en tout cas toza déjà wana toujours na maman Liliane yende azobetela biso penza masolo yesika oyo mama kotaka déjà nebi ke batuta bomono bazo sepela penza mama na ngai betela biso masolo penza lopango poyo ndo yebiango très bien koleka biso. Kaka ndenge bomona ngai eza solo kezotekama eza na dimension ya 8 mètres sur 20 eza na ndako ndenge bozomona ndako ekomi kaka ke eza étage bozomona ngo eza selo makoki na bino nde boyebi poche na bino eza na bokozwa oyo ezala wa mais makoki na bino nde nazopesa kaka courage oyo eza ndako kitoko ndenge bazotongela ngo eza appréciable eza pesa baguya bana koto na yebi eza étage donc kosala kaka komata eza na 8 mètres sur 20 na ciment eza na espace wa kosala wesi ya libanda. Maman la kisa biso soki bandi wapi et puis ezosukela wapi po tomona déjà 8 mètres yango 20 mètres yango et si ka mama telemi pusa na sikoyo na sur bozomona déjà nde mama zotambola wana eza esika 8 mètres na biso et koki tokota na kati ya ndaku po tomoni ndaku tobeta lisolo penza ya ndaku penza après toleka siko tolakisa bango largeur ndenge lopango eki salon oyo eza salon oyo eza cuisine oyo boye azobetela bino penza masolo azolakisa ndaku eza chambre soki totali bien eza combien de chambre salon cuisine salle de bain place onde bakosala salle de bain osala ngo na couloir na couloir voilà na sir wana bomoni
ndaku ndenge ni ezali omoni ndaku penza na likolo nango pe tomoni bandaki déjà koluka kokule car ndenge mama lobi okoki komatisa pe en étage en tout cas donc mama tozotambola siko na sima polakisa biso lobaki lisu prix batie combien awa babandi na 25 000 à discuter 25 000 à discuter bazosuka nango combien bon mokona ngo azotelema na 20 000 mais etili ke la kati ya bato mibale mosombi de ayaka na conclusion ye lokola aza na 20 nayebi te makanisi no ekozala ndenge nini aza mpe na kati ya Kinshasa aza mosika te so tozala posa na ye toujours tokobenga ye akoyebisa biso yango nazoyebisa bino ke bobotami na bandako bosomba mpe bandako toza ndakisa malamu oyo totikeli bino nsima oyo eza mpona kosala wese dal puis perdu espace ezali na nsima ya ndako ke wana ezalaki nsima ya ndako ezali nsima ndako ndenge kaka bozomona en tout cas na sûr que bozomona bino moko boza jamais déçu eza nsima ndako oki kotonga mpe ndenge penza yo moko olingeli wana eza nsima ya ndako na biso tozokoba toujours kolakisa na bino ebongo nsima na nsima na ngai esika bomoni oyo totelemi esika oyo totelemi na nsima na ngai eza esika limite ya lopango na biso na largeur na yango ebandi donc na mire ya bavoisin eza esika ebandi mpe tozocontinue mpona kolakisa bino mpenza lopango en tout cas tozokoba kobenga bino bato boza libanda mboka bosabone na kati ya la personnalité TV bozwa bamapango na bino na kati ya Kinshasa mama yaka kolakisa biso ti bisika esukeli oui esuki na bordure wana oyo bomoni mama Liliane est-ce que lopango eza na problème te en tout cas mpona koloba mpenza bosembo ndenge kaka ezali eza mpenza na problème te po kolo lopango oyo ateka su basima bango oyo toza na bango nde batikali na porte ya katikati bango nde bateki oyo bateki kuna bateki awa kolo nango oyo mpenza aza mpenza source ya lopango oyo do su basima ye moko aza na kati ya ndako apesa bango kaka bafotokopie na acte de vente bafotokopie na acte de vente ye moko atika na original mpo ye moko aza na kati ya lopango ok mama courant koto na mai eza ndenge en tout cas la 0 mètre so totali na gauche côté baportail eza mai eza na kati ya lopango wana toujours courant toza nango ya prépayé ok lokola eza chantier moi bapose nanu compteur eza te mais ntango oyo kosilisa bakotiela ye kaka compteur ok merci na bino balandi nayebi ke boze bele badiva wesudi agivwa mama Bokobank na kati ya London City en tout cas biloko yango oyo bokoba kosabone bokoza jamais desi na kati ya la personnalité TV biloko ya kitoko toujours ezobima Mama Sylvie, car ndenge tozosala émission mpona lopango mosusu naokaki telefone na yo esone ozoloba likambo ya lopango oyo touti wana oyo toutaki ava tokoma awa namoni ozolobeli oyo ezalaki na cheve wana namoni olobeli likambo etali baprix na est-ce que bamodifie baprix to eza ndenge nini? Oui, madame journaliste, ntango tozo moi nta babengi nga wana balobi ke lopango wana babandi yango 20 000 à débattre. Bazo sous qui sont à 17 500. Donc ça les sous 25 000. Ça 25 000. Ok, donc Nassir Bandeko Balanza la personnalité TV. Bozui penza précision na lopango to utaki. En tout cas Nassir Bolandi mama Sylvie Nandenge a pesi a basali modification moi mokie na wetali prix ya lopango to zala kionezaki inachevé avant to koma to laksabino lopango oyo to zali ezali na première position ya France avant to koma ngo to laksaki bino ndako moko ezaki inachevé. Nassir bozui ba précision penza ya prix na ngo ezali 17 500 souka na yango. Nebuke tombo mona ranga na télémara vraiment na avenue Elexrake ezane loko mo quelque part bazoteka na simalanga na sûr que bozomona makadam kona koebisa bino que sika auto zali lopango eza première position na première position ya makadam eza déjà clôturé en tout cas kaka ndenge bozomona
tokokota déjà na kati ya lopango mpona kobeta masolo na bacommissionneur ndenge kaka toyebisaka na bino en tout cas mboka ezokoba kozala elengi mboka ezokoba kozala elengi toujours na kati ya la personnalité TV elongo na Vinicette ma femme noire femme africaine pièce contre pièce tozokoba toujours na masolo ya lopango wana eza bongo environnement na bino obozolinga mikolo komona en tout cas environnement eza kitoko ba voisin bazali yani esika ekokakola te na nsima na nga bomoni makadam bamituka ndenge ezoleka tokota po toyeba siko prix ya lopango na biso Ok, toza déjà na kati ya lopango kande na bisaki bino eza penza na première position na makadam eza lopango oyo bazoteka déjà na sur esika bomoni mama Sylvie a telemi esika bomoni mama Sylvie a telemi eza esika lopango na biso penza e bandi donc eza na ndaku bisika telemi na ndaku wana en tout cas ezokende kande bomoni ti na ndaku o wana kuna na bisika tokotelaki eza déjà à vente donc tomoni na mipanze eza tia na ba toilette batonga déjà directement tozobenga commissionnaire mama Sylvie car ndenge tolobara kati la personnalité TV mboka elengi toza toujours na mama Sylvie bato bazokobisa koselisa la personnalité TV mosala kitoko mama beta masolo lopango mama nanga journaliste kande ngomoni awa balakisi biso ezali 8 mètres sur 20 eza na ndako ya 3 chambres salon koto yo 2 chambres salon na wesa libanda ndo omoni na douche wana ezali logette ya courant na wesa dali ndako bomoni wana kuna mpanzi o bomonaki eza na combien de chambres 3 chambres salon bongo eza na sima na biso 2 chambres salon donc ezokende mbala moko ensemble nyonso ekei mobimba batiango combien batiango 50 000 à débattre 50 000 à débattre nabi ke yo lobara mingi mingi ezaka lisolo ya mosombi na moteki siko bazosuka nango mpe à peu près bakombi okoza na baide bon omoni na nsima na ngai kote totelemelaki wana mokolo lopango azali sur place kote étage wana ndeko lopango azali likambo ya lisolo ozomona biso tolingaka nde vérité ngana kolobake basuki boye mais yo kolombongo ye bodiscute osombi na prix ya se koleka onga na yebi somoki ngana bimi mutu alukuta nalingaka liloba suka ezala mosombi na moteki en tout cas mama Sylvie banda ko bolakisi biso est-ce que tokoki koyeba balocataire bafutaka mpe combien bon net oyo ya 3 chambres salon bafutaka ngo $90 oyo ya 2 chambres salon bazofuta ngo $70 En tout cas, maman Sylvie, bon, tout le monde déjà courant ezopela, tout le monde eloko tuna na o etali courant ezate, mai koto ezandenge ni beta no maso. Mai yangoyo, liboso no yangwana, eza possibilité muto ko somba so aliki akotisa awa. Akotisi parce que liboso kuna courant ezali et pompe ya mai ezali. En tout cas, le pango ezan ba problème te. Ezan ba problème te madame journaliste na yebi ce que itala mukolo moni étage. To posa na ra, mona ki to mona. Moko le pango azali sur place azokata ndambo kotoyo ateki ye moko atikali na liboso. Pesa no bande ko petoli kaka tozoko ba ko biso pesa toli parce que tala kabino boza ba commissionnaire boza pe ba mama oyo ba uti penza mingi mingi ba boyebi ba makambo mapangu penza toli nyoko bon toli na kopesa kaka ke tozosenga ba congolais na ba congolaise ba o bazali na mboka ya mopaya balamuka Pombongo malamu kosomba kolona na mabele na mituka te mituka lobi kokende kokufa e kende kosala accident mais lopango soko sombi ezali bomengo ya libela na libela concerne kopesa kake bao bazali libanda mboko bazolanda biso balamuka balona na mboka na biso wana ezaki toli penza ya mama Sylvie na sur na kuna bozomona ja makadam bozomona do awa eza nango na place moko ya pasite do soki oza na mutuka na yo okomi mbala moko ti na kati ya lopango nde katolobaka biso tozokoba komema bino ti na ti mboka elengi na kati ya la personnalité TV en tout cas tozokoba kobenga bino boye bele yo muto zwaki te en tout cas c'est le temps ya rozwa par na yo
yango na kati la personnalité TV tozo ko ba ko ebisa bino en tout cas boko ba ko s'abonner mutolali la muka na pongi la personnalité TV et yepo na kola musabino. Merci à trop na bino nyonso balanza la personnalité TV na babone na biso nebi ke bozaki ebele pe bozo koba koza ebele po na nini te to souhaiter bino pe ba bonne fête na oyo etali penza fête na bino ya fin de l'année en tout cas ba bonne fête ya trop na bande ko nyonso balanza la personnalité TV en tout cas na pesi ba merci à trop na ambisi bazabaka na mo général John Kimbambu ba diva Westwood ya givwa Maboko Banki na kati London City, Arlette Matoko, Liswanzambe, sans oublier Marbos, Mama Doris Le, Maman Samote, Mama Lam, Fumu na Gaz. En tout cas, la personnalité TV et Zawana Nabino Mosala qui toko toujours. Et l'ongona Vinicien Timba, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce Mosala qui toko toujours pour naninité. Bah merci à trop na ingénieur Metitima Azala Kiwana. Na vraiment kozwe la bino ba image ya kitoko en tout cas biso na bino tozoko ba komona na ti nazana kondima trokota 2021 toko sepela kitoko o wapi personnalité